doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndegnaïb Sarabinoga. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a lelo na sengi na bino bolanda yango na bokebinyoso na ebike bolanda nyoso na bokebinyoso, mais il y a lelo ezali makambo mususu ya lelo tokoloba on a ba sous-entendu te toko tourner autour du pote toko kende direct. Poto yeb sarabino na 5 minutes bato bela César Ngadi jalelo yo bakamboka ngosoke bongi kende kuna ozalaka pona ni mais bino boko tinda ngai na kisasa na makasi te onga nazo sala awa ezali musala donc boko tinda ka bato na kisasa na makasi te donc eloko nazo sabino toko mema bino tina suka mais soki likambo ezali na sarabino ke tokoloba likambo eleki lobi boyebi ke bato balali te bato balingaka mboka bateau bazali bateau UDPS bateau bazali derrière président de la République lobby penza bateau balala kité nakanisi bo yebiti na nini bateau balala kité bomoni Kabund oyo azali premier vice président de l'Assemblée nationale ndenge ba longolie na bureau wana batiki est simple député parce que tant yazalaki na bango bateau tout bazalaki wana bazalaki batu moko ya confiance te bomoni nzambe ndenga sala makambo na ye na Assemblée nationale mutu na biso mo azalaki na Sénat mutu na biso mo azalaki ndengi déjà ba néantir Kabund bo vanda ka calme to ko mona lisusu ba ko néantir kuna badi banga na Sénat parce que ndenga zalaki wana boko sala copte vice président ayebate mais et pesi biso mawana motema omoni état de droit oyo o tozolba oyo ezali bien parce que président na biso a tiango mais état de droit OP et ko kanga biso na mutambo parce que ceux qui balandi makambo na ndenge logique parce que on déjà parlé mat balandi ba bimisi ba isoloir bati bani basali na ndenge il y a démocratie donc président de la République na biso azali pour démocratie à lobani mais bazalaki na mayele na bango banda kala bazoluka infrakata moko bima po talaka bundenga azalaki wana muta bimisa makambo maître nageur nana bimisa yem tabimisate yo kasi bato ntanga bimisa kiango bango ba donc bazalaki ne sengo te bazoko lukele mayele tala sikoyo mutu oyo abimisa ki na ba monike ezali usage de faux mutu wana ti lelo azali résidence surveillée ezali na justice mais bango ba continuer boule wana parce que bango déjà bazalaki pour boule wana parce que so bango déjà likamo ezali c'est na justice ba bazali ti vice de procédure et loko moko banda ke loko moko pesi contre temps na 4 bo continuer en te mais bango ba continuer ngo lelo Kabunda longwe na kati ya masolo wana elingi koloba nini omoni bato non bazalaki ezane ti bon dotoza na salle donc 80 baza rouge 20 bazali vert donc 80 na so balakisi misa bino vert bo lakisi misa ba ko gagner donc bino bozongo na ndenga omoni ngai na lalinga na grand bouliste na lali na boule tina oloba bato ba passer biso message ba lakisi biso ke loko na basali ba ko sala ngo pe président de la République. Donc, bon, déjà, donc, ben, Frakata le président de la République, pas président de la République a contourné Kiango, mais banda qui kolukapé président de la République, ba mémé na ba masolo na niveau Sénat. Bon, moi, batambo moi, m'branda ba jebango ça la ketango président de la République a déclaré makambo ya santé pour la makambo corona et do balbé fallait passer ce qui nini ba banda qui kolukole Frakata parce que ceux qui pas ba bimisi pe makambo ndengwan et ko la président de la République. Yangwana lelo tozali ko senga biso tozali bafricain na 5 minutes avec César Ngadi lelo ngai penza nazana message nga na opesa mama na biso mama Marthe azali mama donc ya génération net mama na ngai donc président de la République azamo en 1963 nga azamo en 1962 donc mama Marthe azali mama na nga direct azali mama oyo ya président na biso donc biso bafricain tozara na respect na ba mama ndengi Félix Antoine Tshisekedi
abotama aza na respect na mama na ye. Donc mutu akoki kosala sikoyo likambo ngai nazali kosadresse na mama Marthe. Soki mama Marthe kutu nga so na yebaki chiluba mbele na lobi na chiluba mais ndenge navanda na mama kalanga alakisanga ata chiluba te. Petit na ngai donc ya Congo fort Papito Chamala alakisanga ata mote mais mama na biso Marthe oyebi lingala parce que ozali mama ya kisasa ovanda na papa Tshisekedi parce que yoza na expérience ya makambo o ya politique ovanda na papa ebandeli tisuka omona ba makambo Mobutu asala bino bozonga ba village osali oyebi yango ndenge ezalaka biso so likambo ezali tolobaka likambo ezali tokoloba parce que biso nde tozali atoyebi président de la République avant comme président toyebi na motema na parce que yango na moni ke ngai César Ngadi na 5 minutes azalaka sima na parce que na yebi soka sali mandane ya 5 ans na mboka na biso ate bongi na 100% te 70% ta 60% ebonga parce que za motema malamu yango na kendaka na etina suka na komemeti na suka po na yebi ndenge azali po ba misusu bazala bozomona ka toza sima nani baza na intérêt moko boy tango intérêt wana ekosala mate a palusi mais maman Marthe message nange zali Bengela biso président de la République solo la na ye parce que batu neti ba médiocre o ya FCC de toute façon biso na bango tongo ko silana biso na bango to keneti na sukate parce que batu na bako linga fatité mwana no bako linga été parce que makambazo sala na peuple alingi bango basala 18 ans bakolinga ka été soko moni kanamba ye azoko sekane neti soki donc ndeke moko boye azali na but moko azo seka azo sala hypocrisie parce que yebi ke fachi azana likambo moko boye soka déclenchant ye balié hypocrisie. Donc mama Marthe biso tozali ko banga na niveau auto komi tozali ko banga po na président na biso po na mwana na yo. Donc biso penza to sengi na mama Marthe benga fachi o sololi na ye yo yebi makamba politique ndenge kendaka parce que batu wana bakomi ko passer na vitesse supérieure omoni makambo basali na kabundu wana ezali neti bapesi biso attention pila mosikeba parce que bakoko créer un fratamoro monde tozabo pour lelo la Sénat na bakoko créer un fratamoro pour aller bakena makamba vote parce que fachi za démocrate de faci alobaki ke ba commissaire dictateur te parce que so ba créer le comme ba be makamba vote bo mona ki na Genève hein fachi avant comme ko présent pourtant ba kendaki wana ezalaki makamba vote te ba yebaki mutu azana moto ezali fachi tango ba okende wana ba opona tête na bango ya masolo eza fachi tango ba komi kuna ba changer boule oh il faut vote omoni fachi asali ba oni oh andimaki ndeti donc ya za mutu moko ya Britandela te andimaki mais na boule na ya yebaki te za ndenge wana te après bo monaki a changer ki boule. Donc batouana bazaba ndoki balingi Congo te pe bakolinga Congo te bakoko ya ba créer un fakata bon total ndenge oleka ba dessus au moins le président kozoma masolo. Donc biso na batouana il faut to bebana au plus vite ndenge wana olobaka avant le 30 juin il faut to bebana na bango mama Marthe zwa mwana solo la na e komi dangereux makambo oyo makambo tozomona na présidence bato boité corona mais corona on est comme sélectif corona ngo ezali kaka na présidence de la République corona ngo ezaka na famille ya Tshisekedi corona ezali virus moko ezotambola mais virus ngo comme pona belongo comme pona l'équipe primature que na présidence de la République virus antengini wana ata to moni il faut tout na donc docteur wazali asoki scientifique wazara na Marseille à mandef wana zo beta masolo alobela biso soki virus andeko ne ko sala to yebi maladi wana bandi awa biso nde tozana ngo na be yoma awa biso to komolata ba masque soki ne to yebi yoma ya virus bon virus wana komika kana présidence de la République non il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose le lot tozako loba o il faut to loba. Donc il y a quelque chose qui va pas. Donc vraiment mutu tout sikoyo tala to kufeli na semaine eleki to kufeli ba to combien na président de la République. Oh ya sukawa donc mama oyo azali ndeko ya directeur à cabinet o azo sala intérim o auti ko kufa. Donc corona ngo ezo vanda kaka na président de la République. Ezo vanda kaka na président de la République do biso na batuana de toute façon to ko bebanaka mais ezali makambu moko ya kokena osusu musikate nzambe azali bon
nzambe déjà sala nanango na beleso tongo ezalaki nanango ndimai ke fachi beto ko ma président de la République muta banto boulete to bande ko to boulete mais nzambe sali déjà que ati fachi beton président de la République parce qu'il que fachi beton azana mission na ye o ya ko mema biso ti na suka mais mi batela penzamba batela yo mi batela penzamba batela sinon te bato basambelaka pana ba pasembe badayaka te mais badayaka prani na lingi avant de continuer na tchela bino message audio moko batindele kingai na lingi na partager na bino mwana bombali azali congolais siko azali na Suède c'est que azana nationalité suédoise mais motema naye aza congolais parce que ba personne nationalité ba changer makilate ozali congolais mais asalaka na ba service oyo ezalaka ya police scientifique azaneti policier scientifique bato basalaka donc ya zana service oyo makamba ba poison donc asali analyse moko na lingi na partager na bino a lobby makambo oyo yepezo sali motema pasi ndenge bato bazali kokufa a expliquer biso makambo ya poison ndenge za na ba climatisation apesi ndenge ni toko iko sala azali ko landron de très près bino moko boyoka mwana mobali oyo avandi na Suède oyo ya lobby concernant ba poison boko mona bino moko malile kokote la bino restez connectés sur cluboriginal.net. Nangana lubaboy ngai navandi na bino comme na Francis navandi na mboka Suède na travers un service à police scientifique à la Suède police service donc n'était là police criminelle tout l'andela rabakra ba crime so ke salami alors na meka ko landela ndeni makambo zolika na niveau présidence na mboka kuna bon natalaki namonaki bato bazo tâtonner au bata service à nettoyage mais actuellement na mamba ko empoisonné ba biloko ngo évoluer mingi quoi. Parce que ngapo nanga baba nano ko sala contrôle il y a service il y a climatisation nyonso ya palais de la nation na il y a cité de l'OIA na il y a palais présidentiel au Yansele ce qui base un système de climatisation est centralité et un système va split il faut que l'on a fléon nyonso o ezana ba split nyonso ezana présidence va remplacer fléon Yassika. Parce que il se peut que dans la matière il y a empoisonnement ndenge bisoto e bien on est totangila on a ba classe awa il se peut que ba koko zala ba cheki ba injectaki ba injectaki gaz moko poison à partir ya ba fréon ba cotisation à partir ya ba fréon siko ezo sala nini à chaque fois air moto air bato azala wana na kati ya bureau ce qui split ezo sala air bozo respirer mo pepe wana poison wana ezo kende kolia bino malembe sans que bino boyeba donc ce qui boza na ba matériel oyo eko sala que pour na split fréon ba récupérer ango bako récupérer fréon wana et qui na laboratoire batali yango na laboratoire ba étudier batala so fréon eza contaminé te soit ce qui basa na capacité wana te rosala contrôle ya fréon wana po batala que ce qui eza expiré eza infecté te balongola ka ba fréon nyonso balongoli ba fréon nyonso o eza na présidence nyonso o eza na cité de l'OIA donc bisika nyonso o président akomaka avandaka azwaka tana e mingi il faut changer fréon nyonso il se peut que fréon wana ezo ekoza infecté quoi nazangi un peu na idée wana soki naza elo mususu na obakisela bino toujours mais toujours la situation de loin et puis ata se bato à service à nettoyage c'est simple au moins il y a kolongola bango brusquement et là liboso il faut récupérer tous les produits au bango bayaka nango bayaka osala nango nettoyage wana il faut qu'on récupère les produits wana tout et que les laboratoires ba kende osala nango contrôle ba étudier yango parce que il y a des produits aussi oyo ba poison so eza ke eza produit ba yaka ba pangusa nango so ba pangusi nango solo a parfait nango otika le boyo kaka solo mo bien mais eza yango pezo détruire yango pezo liayo donc il faut qu'on récupérer ba produit na bango nyonso ba ke nango ba ke salango
na bamemi yango na laboratoire mpona baétudie yango. Donc bino moko botolanda bocomprendre makambo mwana mobali oyo congolais aza na Suède alobi. Donc parce que ye mpe azali kolanda makambo ezali koleka na présidence de la République. Bomoni ndenge expliqué nakanisi azalaki vraiment explicite nazali likambo kutu akobakisa te, mais bomoni bato nyonso tu bakomi na souci bazali kokamwa. Donc corona yango kaka na présidence de la République. Corona yango donc soki eza na l'état ekokende te na primature te kaka na présidence de la République wana corona ndenge nini. Donc bino moko bolandi explication mwana mobali oyo apesi ezalaki mpenza yango wana na pensaki na partage yango na bino. Tozali koloba donc toboyi te de état de droit ekokozala. Mais état de droit tozosala yango na bandoki na barwandais. Tozopesa bino exemple ya président Haïti. Président Haïti abandoko lata sultani ya basango azalaki sango mais ntango azwi pouvoir asala bato ba masolo mais azalaki sango asala bato ba masolo. Mitterrand azalaki donc nie père moko ozomona mpenza père moko ba logique bomona ba masolo asala bato te etangami ndenge wana politique etangami ndenge wana donc makambo mosusu pose l'état des droits au sein de masolo il s'agit ça là parce que biso tolingi président na biso akende tina suka toyebi makambo nini akosala pona mboka na biso. Donc vraiment to beta ki sete faut tozo beta sete to kotika te makambo eleki epesi ngai piyo lobi nga na lali bien te na tali na bi. Oui, non, parce que bango bazali ebele ezaneti lelo likambo moko bimi boy président bazo luka ondengo zana iba ke président bazali ko luka yo. Lelo so likambo moko bimi ba constitution kuna ba bi bon tozo voter pour la destitution à président. Ekoleka parce que yo okolobelo côté parce que yo côté ça état de droit. Okolobelo côté otika ngo pe yo pe sa contre-temps. Tolingi esale mandengo wana te tolingi biso na bato wana FCC to beba na kaka le plus tôt possible to si to moni yango makambo ndenge komi do baza penza ko lakisa biso ke baza na esprit ya mabe ya ko sala yo mabe po biso to zoate parce que bango ba ko linga peuple te. Donc bango baza na boule na bango parce que donc kanambe amema bango ba wita et sika moto ebité donc sont sortis du rien du tout bazali ndengi ba sala kai wana ba donc et comment idolâtrie na bango kanambe donc idolâtre. Donc ba sala ndengi wana po siko ba zonga na pouvoir ba ibatala siko bato baza ko yibate o kangi ba donc première fois na monde entier bazo mona donc procès moko télévisé. Il y a directeur à cabinet et ça la manano te na ba mboka nyo surtout donc Congo bazo yango exemple année prochaine yo mozo comme président ya Union africaine donc bozo mona makamba boyo kan simba makamba bo penza donc mutuloka kanemba olinga yo mutuloka kanemba kuki kolinga yo ata mukete toyebi ke biso na bango to bebala mais et comme urgence morobo il faut vraiment to bebana au plus vite que possible donc to komi vraiment donc partenariat oblige donc boyebika partenaire na biso bazali mibale Sepela TV na donc le grand traiteur Romain Ilunga donc na tikibino bolanda deux bandes annonces oyo elekaka na site na biso donc restez connectés sur cleboisoriginal.net. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet ya Sepela TV même mabiso nengozo mabiso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Event. Roms Event, Roms Event. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Donc bino boto landa donc to consomaka kaka to tindaka bino consomo congolais donc wana ezali biloko ya bana mboka Sepela TV décodeur amuki oti na poche otamboli partout dans le monde au branché otali yango donc ezali différent na ba décodeur to zalango na ndaku et puis Romain Ilunga les grands traiteurs masolo ezali ya kozonga il faut bo benga ebozwa déjà ba date na bino parce que ba date comme mo boulou depuis donc confinement ici donc masolo penza et zongi vraiment bo bengaye de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi donc bokozwa ba primoko vraiment ya banamboka donc tozalika ko beta cité na bateau surtout auto bungisi bakufi kaka na semaine moko bakufi soki combien de bateaux donc bongo siko corona yango ate soki ezakuna na kati ya présidence de la république na kati ya présidence de la république batu musu basala kuna bazali batu kanambe batikala kuna bango bazwaka te batu ya kamere bazakuna bango bazwaka te bongo batu bazwaka wana ka bazali ka batu oyo ya IDPS wana corona ndenge ni donc wana eza corona bimisika alors corona mad Congo. Parce que donc corona tamboli mokili mobimba corona eza sélectivité corona ezwaka place mokote donc siko batona soki mutu wana azali na corona kufi donc bandeko na ye baza na yango te donc ezalaka soko zumba la moko bu balongoli oyo bato somonaka batona bazo kufa kaba non tomoni penza toyebi te donc tokoko douter te soki bazolo ba corona mais corona wana tolingi penza ba expliquer biso ezali quel type de corona parce que corona ezalaka ndenge wana te. Donc vraiment ils allaient pas cinéma wana motema donc ya wana lelo makambo kabun to betelongo sete donc ils allaient ti baton ba pesi biso avertissement ba lakisi biso ke donc ba ko iko sala makambo nyoso tout olingi donc kabunda bandoko gêner bango na bureau na bango ya assemblée nationale azali ko gêner bango moye ba sala ba masolo na bango ezate net ba écarter donc siko ba tikali pepele ba kozwa mutu ya na mutu na bango siko etikali na sénat net badi bangaza mutu ya côté ya IDPS ba luka pe ba lukele infragata. Donc avant ma masolo ane salama vraiment il faut présenter biso donc to be banana batuana donc au plus vite que possible donc to be banana bango parce que de toute façon pe ezali kaka ndingo na to ko be banana na bango donc ndek to zo sabino à chaque fois na 5 minutes to bandi ba direct au banda semaine prochaine pas batmusu ba benga direct bandi ezali semaine oté ezali semaine prochaine donc ezala mercredi 3 et puis vendredi 5 et puis samedi 6 de émission, il y a rendez-vous des patriotes wana avec invité mais émission tout au lobby et à la téléphone ouvert mais 5 minutes où il y a bilingi ndenge ezozalape. Donc vraiment tozo se préparer pour équipe mobimba ils allaient vraiment qu'on se préparer pour to pesa bino biloko oya malamu bomo na penza que différence ezali na oyo biso tozali nango donc tozali déjà ko signaler bino pour un rendez-vous avec des patriotes donc invité à Liboso azali donc bras droit ya Katumbi Evaris Omana Ochudi o azara penda na pembeni ya Katumbi donc téléphone ezala ouvert donc samedi de 14h à 16h pour benga ba question pour poser ngape na reposer bino pe bo sala émission ngai donc vraiment ils allaient rendez-vous des patriotes. Boyoka, donc, bande annonce, il y a des émissions surtout à partir de mercredi 3 juin, il y a 5 minutes de 21h, donc pour passer 1h, 2h de temps, cela dépendra. Il y a ma sujet autre et puis samedi, donc rendez-vous des patriotes de 14h à 16h. Donc restez connectés sur la Clébois original. À tout de suite. À partir, il y a mois de juin, donc Torobanda va direct. Donc au quotidien ma solo il y a direct parce que ma solo mususu ce qui biso to beti les mususu et zalaki makambo c'est les kaki mais boye ba que 5 minutes o ya ndenge o ngana lo baraboy
ekozala kaka donc oyo ezalaka libanda mais oyo tokoti na direct tozala na kati ya plateau donc à partir ya mercredi 3 juin tokozala na rendez-vous ya direct donc 5 minutes téléphone ouvert ekobanda mercredi 3 juin après vendredi 5 juin donc toujours 5 minutes avec César Ngadi téléphone ouvert mais samedi 6 juin donc ekozala émission oyo boyebi on a bandoko ça na radio métro tchango siko ya version ya télévision donc rendez-vous de patriotes wana sikoyo na rozala na invité siko na émission wana ezozala donc nazoyamba pe batu ya bakan mususu po biso toza ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi mais ti siko biso to comprenaka te ndenge nini batu mususu bon tolobi critique eza bien critique oko critiquer présent nyo surtout ba critique kaye ba critique constructive mais oyo batu mususu ba koma na masolo soki neti nini do yango il faut baleka na 5 minutes avec César Ngadi te même na rendez-vous des patriotes pour te comprendre bango binope et vous avez téléphone ouvert hein et vous avez émission téléphone ouvert bah émission à siko to ça les ali téléphone ouvert binope bozo poser ba question pour te comprendre mutu na bango ils ont fonctionné ndenge nini pourquoi ils ont fonctionné netu bisoté donc to yamba bato bazana sima katumbi to yamba bato bazali na sima ya failu to yamba mebo bo sanate ke na 4 émissions ana bazali face ya collabo il y a Félix Antoine Tshisekedi donc César Ngadi donc toti ki la bango bilobela te mais photo comprendre na bango makamuni ne bazali na ngona mutu ya ngona pe téléphone et kozala polele donc nouvelle amalamu ya ngona to pesibino donc bo bloqué ya ngona mitu na bino à compter du mercredi 3 juin bah direct et bandi il y a 5 minutes avec César Ngadi donc tous en rendez-vous mercredi 3 juin vendredi 5 juin, donc ils ont la semaine, donc ils allaient mercredi, na vendredi, ils ont à partir et à 21h, à partir coup de thé, à 21h et bandi. Donc pile poil 21h et bandi, tu repasses na bino 2h ou 3h total quand ndenge ozala. Donc il y a samedi ndenge boyebi to bombi kaka, ba horaire auto bando ça na radio. Donc tous les samedis na 14h en direct. Donc bo s'abonner déjà et vous avez sur Facebook, bo s'abonner na compte na biso ya YouTube Cléboa original César Ngadi, bo s'abonnera déjà, mais tous en abonnés, donc presque 50 000 abonnés, mais bo s'abonner les sous parce que ils ont le candidat qu'on a donc ma solo penza oyo, bo sepela qui nango donc bo zovi frango live, donc Cléboa original 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert en live, donc vraiment na kanisi bon ça déjà recépé là bon mon abino moko ba bande annonce to préparer en déjà et ko banda koleka 2 semaines prochaines donc to banda déjà ko tiela bino en po bo ça déjà na katia ben donc bino moko boito Holanda donc bolandi explication tout ezalaki na invité na biso oya oza na biso samedi 6 ndenge na bino émission ya rendez-vous des patriotes nazozwa donc toute tendance confondue pour to comprendre ba misusu ndenge nini bazali ko tamsa makambo na bango po biso tozali na sima ya Félix Antoine Tshisekedi donc avant na suku sa émission nazali ko beta sous c'était message na biso toujours s'adressant na maman Marthe maman na biso to biso ba africain tozana na respect na ba maman donc président de la République azana chance azana na maman na po ngapi na zaka lem sube miso soke chauffer au moins na penza maman Ngadi penza benga bi mwana na ngai makambo kolobela ngote makambo keba na ngotango koloba sala boyo na yokaka ye parce que azali maman na ngai na koyoka ye donc to sengi na maman Marthe vraiment makambo biso tozo mona ngo mama Marthe yo yebi makambo oyo vanda na papa Tshisekedi ne bandeli tuno suka opasa ba moment moko na kanisi mama bozali ebelete oyo ba pasa ba moment oyo yo pasa na papa Tshisekedi tozali ko banga to yebi ke nzamba zali na fachi mais tozali ko banga batu wana bazali n'esprit ma be etikali kaka basala ma be biso na bango il faut biso to lier la bango avance to casser bango donc message ya ngwana penza na maman na biso maman Marthe vraiment to kanisi que message rekoma esika na donc merci beaucoup to komi presque à la fin ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires. Si je sont observations, même critiques, n'hésitez pas à me les faire parvenir par le biais de notre site internet cléboaoriginal.net ainsi que sur notre compte YouTube.
donc soki na komi na suka ya masolo donc base nde mutu evandisaka masolo base donc tokokobosa nango te wana ezali vraiment baremerciement napesaka na base donc na banda na kati ya melin na mama oyo soki atali 5 minutes avec César Ngadi te alobi na ngai azwaka pongi te avant alala atala 5 minutes tozali kopesa mbote na mama Amena na kati ya Melin, merci beaucoup na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi toke ici na kati ya London City boyebi na kati ya London City topesaka mbote na José Kano Kakamene maître Wera Mukuna et puis maître Rajamoule donc bangonde vraiment topesaka bambote kuna parce que toyebi musala nini basalaka po na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Lola kuna na Bruxelles po na kopesa mbote na Lolo Munongo muninga ya Brice Mpiana na kati ya Grini muninga ya Dudu Swami Dudule donc banda ki amiche na bango na poto ezalaka rake mona ka mutu bozalaki na kisasa bozo kana bokomi a bobebani makambo mbongo makambo basi mais bango baza soudé ti sikoyo donc ezali vraiment exemple à suivre tokei kuna na kati États-Unis d'Amérique pour na repesa Alain Yeye donc oyebi ba direct na yo o bando sala ba intervention na radio zola muka 5h du matin et zongi donc Alain Yeye donc nazali ko compter na yo parce que eko banda déjà mardi essai donc na yebi que yo vraiment vous allez déjà branché na masolo oyo vraiment toko bossa na tête tukali toujours na kati États-Unis d'Amérique pour na repesa donc maman sociale Niki Nyangambote na maman Elodie maman oyo ya nzela ya minu donc vraiment to zongi siko na kati ya Paris pour na repesa na 78 mbote na Mingita Nchiku donc toko bossa na kayote Mingita Nchiku na nyoso tozo sala na 5 minutes avec César Ngadi toke na kati ya Lille pour na repesa la petite Nasha Lukombo ba mbote ebele esika yo zali toke sikona kati ya Autriche pour na repesa donc vient biso les boss SK donc yazali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi les boss merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi donc soto moni les boss to boss na TV na biso Lino Merlin Cano donc merci à toi donc na kati ya Lola merci beaucoup donc to tiket toujours na kati ya Lola kuna na kati ya Liège pour na repesa petit na biso Mogi Kinkela eba ke ba vient na bazana okaka donc to boss na teka ba emploi du temps lemsu ezalaka mobulu donc toko bossa na te na ba période openza donc vraiment tozali ko kanisa mingi président na biso ya UDPS Île-de-France président na biso ya UDPS Île-de-France monsieur Chims vraiment donc ezali ko bangisa biso makambo mais tokozwa tant solo là donc merci à trop na fidélité no na président na biso ya Île-de-France on a kati ya France donc monsieur Chims donc toko pesa mbote na mikale ya bana lemba donc à travers président na bango donc Francis Elanga na mwasi na ye ne makumbu bango bazali balandi minene il y a 5 minutes avec César Ngadi donc pesa susumbote na Chikito Mushashino donc le président ya bana viva donc yé azali penza grand patriote à part makambandule donc aza penza mutu o azali na souci ya mboka donc tokosukisa na kati ya Melin pour na kopesa donc petit na biso Gigi Chibangu na petit na biso donc Baïs donc vraiment tokobosanaka bango jamais donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro cette émission a été réalisée par les grands réalisateurs Yalolo Chouami assisté de Doudou Swami Doudoulé restez connectés sur cléboisoriginal.net vous n'avez pas tort d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Degnaïf Sabinoka qui Kanambe, Tokomankete, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on me bandi pour détourner bandi bako, le temps tu vois que balandi on a besoin. On en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon konzalobi a vu bon likamako pona au salango yuno aux amona maïnanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit.